Yango wana nayebisaki bakonzi na bino awa nalobi trop c'est trop. Mokonzi ya mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka oyo te. Tozobanda ngo na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Et pour ça, vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène. Tokani? Est-ce que vous me promettez que Kuluna est aussi là? Il faut que Kuluna est ici là. Donc respecter les droits de l'homme. Donc respecter la procédure sur la matière. Mutu oyo azozangisa bakinoa kimia esengeli kokanga ye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit, de quelle famille qu'il soit. Esengeli ko maîtriser. Puisque ça mission na bino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Et de le faire puisque vous avez en face de vous Batu oyo bazala ko défier autorité ya mboka. L'autorité ya mboka ezali représentée par vous. Yango wana nayebisaki bakonzi na bino awa nalobi trop c'est trop. Mokonzi ya mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka oyo te. Tozobanda ngo na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Et pour ça, vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène. Tokani? Est-ce que vous me promettez que Kuluna est aussi là? Il faut que Kuluna est ici là. Donc respecter les droits de l'homme. Donc respecter la procédure sur la matière. Mutu oyo azozangisa bakinoa kimia esengeli kokanga ye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit, de quelle famille qu'il soit. Esengeli ko maîtriser. Puisque ça mission na bino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Et de le faire puisque vous avez en face de vous Batu oyo bazala ko défier autorité ya mboka. L'autorité ya mboka ezali représentée par vous.